tia www.congolocolenews.com awa tozana njili quartier 1 tokutani bongo na mwana mobali moko boti komona na bilili très bien habillé, très élégant, mais na système y a pas de son métier, il y a que de sortes gens. Azo sa musala na ye ala tikitoko kasi azo teka mai na ye nazo approcher poto solo la na ye mbote papa mbote papa boni santé oza malamu naza bien santé nanga ezomona ke naza bien a santé nezomona na koza bien papa omoni koleka na leka mingi na mona yo melo na baki na pusana na mekano ko sola na yo na moni yo olati kitoko olati veste na yo. En tout cas, ils ont un temps, ils ont un bouton. Pour moi, quand ils ont tight. Mais si papa, ils ont une fierté. Il y a autre maï non na mutu, ote kango. Pourquoi ote kamai? Pourquoi ola tipe kitoko? Bon, côté kamai, ils ont mosala salité. Ils ont mosala neti misala nyonso parce que tozo zango mbongo. Tozo mon na mosala ceux qui ozo sala mosala yo moko il faut oza na présentable. Ozo mon ko sala yo ko moko o ko pesa bato posa ta soki moto azana posi ya mai te atawi oboye ayoki posi ya mai yemba ga moko nazo teka mai na ngai aka ndenge nazo teka boye parce que eza mosala ya salité te. Bah merci papa. Bon ba beng pe somba mai honorable o teka mai ba benga ki honorable. Ah papa bo sepela na ye. Bo sepela na posa mai depuis ville mais ko la zaka propre tala kaka. Na yo somba mayango na omela honorable ya boye apena encourager ouais eza exemplaire pour na ba jeune belé ba kinois bazo senga zo teka mai metana ndenga zali. Merci beaucoup papa. Merci maman. Ba benga ka honorable bo moni kande to sala mo émission na biso to a Congolocolenews News bon moni kande to sala émission na biso mutauti ville chauffeur abia kangi posa mai ayo somba na quartier 1. Pas koutanana honorable vendeur à maï. Vous allez comprendre. Parce que mon présentation, propriété, et bien d'arraper ma client. Donc il y a attiré à Batukaka pour sa propre. Papa occupe sa soba là. Naza papa ya bana mi balé. Bon, ça papa bana mi balé. Musala oyo et permettra yo. Ozo charge à moi si na yo. Oza papa ya bana donc on va dans le pan la famille au foot la ka. Non âge nanga o jamais na ko vendre na le pan la famille nanga nazo futela ndako nanga yi. O futela ndako na na musala na ozo koleisa moi si bana ozo tangisa bango classe ka na musala. Nazo supporter bango soko moni moi nanga au condimenter que moi c'est moteki ya mai. Ah bon? Mais ça fait combien de temps yozo teka mai? Ça fait maintenant quelque chose de 6 mois. 6 mois au Totekamaï. Au Taki quelque part, au Yeto Vanda Karanakin, au Tebi Banakin, Lolendo Bazalanango, à Lingote les Maboete. Or, papa, il faut que Luka, à se faire respecter à Zoluka. Il y a un kin, il y a quelque part. Jamais un Kinois a côté Mandenge Nazotega Boy. Nazotega Boy. Donc, et si quand on est bani. Et si Kauti est banya outi quelque part. Donc, papa, tu sais pas comment on a kasi message d'union au pesa, na ba jeune oyo, azala ma colonaya, azala normal, alingi ko lukate, alingi ka ko senga, azala kinwa, azala uta. Message d'union au pesa poto su ki sana bato bali ko salate, balingi kaka ko senga ko iba, olobani. Baga jeune rabisoti. Nazoteka mai ndenge nazoteka boye, nazofutanda nazosipote bana siko bango bavani pona ko boma bato. Koyiba biloko ya bato baya toteka mai te mosala ya salite ezalaka te ozomona mosala biso esenga te teke soki na ba ifo na ba na sami na ba na senga te ozoba soki oza na 1000 francs okoti na mona biso to oye to bani koteka mai selon siko makasi na yo omona soki bango te de 7 ti ba 17 okozanga ba 15000 francs te ba 15000 francs okozanga ngo te ba 20000 francs okozanga ngo siko poani yo fandi pona ko bomba bato yaka toteka mai ndeko na ngai ya mobali oyo ozoga na ngai yaka toteka mai yo kuluna yo moyibi yo mutozo chaba tu mal à l'aise papa lobi na 1000 francs oza na paquet moko mai so oza courageux ozoteka ti pourquoi oke ma ba 15000 obandi 7h ti 17h oza 15000 francs à quoi bon koyiba. Voilà un exemple à suivre. Donc, on a interpellé les jeunes tout. On va na palo so la foufou maman, au sala elo tozo botakara chebino. Ya osa musala ba kinoa to e bani to le kilo fundu. Yango to zalara. Sikoyo
o biso batala biso na poto batu baotala na poto monde entier oloba na bango nini moi appelle moi lo nini okoloba bandeko baotala yo. Bon, soki baza besoin na ngai, je vais passer mon numéro. Oui, y a pas de problème. Soki baza na poste ya kobenga ngai, babenga na numéro na ngai personnel 089 65 378. C'est mon numéro personnel. Soki baza na ngai besoin 089 65 378. C'est mon numéro. Merci beaucoup, honorable vendeur à Maï. Appelle ce numéro naïe. Hein? Omoni. Omoni. Batu baza bande ko na poto balingaka batinda bango bambongo. Talara bino mwana bande ko na bino ebele na kin baliko lukate. Balika yaya tindelanga mbongo, yaya lukelanga 10 francs, yaya saelanga boy. Mais tala muto azoluka mutu to soutenir na moi $10 ye yo hein. Opesi moi $10 na yo asali musala. Bino mwana bande ko mususu fainéant, alingo teka maite po ebi bodier roya, pantalon koya, western na rotinda moi code koya na western. Voilà muta ko encourager. Honorable Ezaki Senghor Yako Sololana Mukola lelo na pesi merci na Mimi Sabiaza qui n'a prise de vue la perle de Congo lokolenews.com na pesi merci na Deshut Mambetuku oyo atamboli na biso na pesi susu merci na honorable oyo Alzima qui kopesa biso interview oyo papa Mukolo malamu en tout cas ba client ba ya ebele ba somba mai yo sala relo te idéologie yango yo Kimia Boboto Mabota Mabino Tokutani na numéro Mususu. Merci beaucoup. Merci.